bimaka na TV nga na mbongo nga boye nga boss nga nani. Mais en vraie vie na on normal. On ka mutapasi. On opera mutako senga lora biso. C'est impossible de comparer Ferrego na musicien tangi. Mais Ferrego la soto bito luka musicien moko o abeta na quartier latin na wenge. Et pas à la meilleure chanteur. Et ça va faire. Donc azara yemoko. Donc tout ça ne peut pas yemoko. Vous êtes sur Top Media TV. Mbote bandeko balandi ya émission na biso le code de bonne conduite. Je suis Ira Gomez. Lelo nazo yamba Sarah Tola. Oazali mwasi ya Diego Milito. Obison sotoyebi ex musicien ya Héritier Watanabe. Donc lelo tozana yoana tokolobela actualité nyonso oezoleka na monde na biso. Bonjour Sarah. Ouais, bonjour ma petite. Boni. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Na profité na saluer abonné na biso ya Top Media TV officiel. Bambote na bino et oezara penanda kunangai. À chaque fois ceux qui actualité ezali micro na bino ezara ouvert pour ngana loba likolo ya micro na bino et na profiter na pesa pe tadi ngala pa balobi les directeurs, les DG, le patron, tout ça là bambote na mon frère et j'ai dit un grand merci na batunyo tout balinganga ba soutenanga ba gaulois ba gauloise ba chinois ba chinoise Karine Mokondi la baronne na moni bon Angelica Madelena bambote na en place uzali. OK, merci. Lelo tozo lobela par rapport ya acoustique. Oyo Diego abeti ye ayuta qui est pas héritier mais par surprise tozo mona azobe abeti Ferrego là au lieu que abeta héritier watana mais ba polémique wana ezo sala ezo loba matro par rapport ya ba commentaire ya batinde batu bazo loba. En fait déjà batu ba la biso ba yebi ke Diego Milito atika ki lettre na ya démission o batunya stu ba yebi ya longwaki et yangaki asa la carrière solo nae nenka komai na kata mukanda wana et yangwa no moni alingaki asa la pe acoustique moko boye peut-être avant abimisa banzembo nae batu ba comprendre batu msu ba yebi Diego ya kaka che vocal akei ya che vocal akei batu msu yanga ba comprendre que de quoi Diego est capable yangwa sala ki acoustique. Na question lobi ke falaka yemba ayemba ex patron na e pourquoi yembi Ferrego là déjà batu tout ba otala biso na yo oyebi ke Diego Milito ayebi banzembo ya orchestre oya zalaki mobimba de A à Z. Donc oye kokai ko epater batu eza peut-être comment na ko yemba Jean Goubal comment na ko yemba John Poi, comment on a écoemba Lokwa Kanza, comment on a écoemba Ferrego là, comment on a écoemba Jibem Piana. Donc, eza likamoro o batu basatanda ina ngote parce que soit yemba inera banzembo place à utaki, engeza na monotonie po ba bi ke Diego Milito yebi ko interpréter banzembo ya place o ya uti. Sarah Tola, yonde makambu. Non, moni par rapport à ça. Est-ce que Diego a sali yango pour Luka Buzz ou bien a sali yango kaka pona ndenga yembe lui faire peut-être faire à soutenir ye, je sais pas, nous bate ou bien zo bomba ye na le roman code. Non, déjà le plus grand soutien à Batunios tout na vie c'est le Dieu. Hein? Nzamba soutien numéro 0 à vie à Mutunios. Et ceux qui a yembeli peut-être Ferrego là eza mabete parce que bango baba na wenge oso comprendre siko na nenga ki wenge so babi babimisela bango leader na bango mora wenge OK aza na makambu abonga aembaka bien aza grand star aza yemora toza na eka yemoro Ferrego là. Donc voilà yango no moni abaité il faut na rendre hommage oyo na papa Hervé o azali bongo wayambo na biso ya bana ya wenge et puis wayambo na biso pe ya ba musicien nyonso parce que il faut le dire Ferrego là abeti na quartier latin meilleur chanteur abeti na Wenge musique à maison mère meilleur chanteur donc c'est normal to benga yo wayambo na biso ya Congo et zaki pe mabete parce que na kati pa emba ki pe papa chéri Jibem Piana ayebi ba Jean Goubal nyaso neza na ba polémique ba journaliste ba lukara parce que so tali pe na hommage yango ayembira Ferrego la te ayemba ba tubele donc voilà. Sarah Tola tolingi toyeba ke balobi yonde kolongwa ya mobali na yo papa ndaku kolongwa na ye et pas ya héritier wata yonde o entêté yonde o forcé ke balobi ke yonde za mwasi mabe po yonde o sali ke pardon Diego alongwa pourquoi
Pourquoi tu as fait ça, maman? Déjà, c'est pas la question. Diego Milito, Aza Zobate. Hein, c'est un garçon, c'est un monsieur qui réfléchit très bien. Aza Maele, Aebelo Rasalaka. Et ça, peut-être Batou, Balingi na bango ba polémiquer sur nga. Toba sala ba buzz na bango ba mesana ko luka sur nga. Mais kolongwa Diego Milito eza destin. Eza nango destin cause ezate eza destin des ala ke batumo bazala ki bien babe bani pété bakabwani na bango. Donc eza destin parce que mutu nyonso tout azana destin na ye. Diego ezala ite ki fazala éternel kuna. Donc tant na étant monsieur ekoki destin nzambe ekoki il fallait Diego sala pe chemin na ye. Donc eza nango ndenge batu ba lobate. Donc voilà. OK. Merci, voilà, Bandeko Balandi, Bimoko Boyoki, Saratola, Azawana, Azoloba. Mais Saratola, tu nous toyeba. Siko, naba voyage nions au héritier Bandeko Kindi. Bandeko Kindi na Diego Milito. Siko, est-ce que, allons pour héritier Bandeko foot a été ou comment nous avons bâti? Déjà, na Congo, na habité, c'est pendant ba ministère ba foot à marapenda salaire. Na habité ceux qui salaire moi au pende bimara à chaque fin du mois pour nous payer ça ba musicien. Na habité. Mais ça paye en côté parce que ça sali 5 ans. Na 5 ans on a ceux qui a mon que première année ba foot te fera longwa déjà. Tu as vendu 5 ans. À longwa te ba donc ailleurs longwa après 5 ans que ba foot akete non. C'est que déjà bande la première année na e kuna fallait déjà longwa pour ba no foot te. Donc ça on m'a ba foot te parce que ata bilelo qui n'est pas mutu mususu akuta même problème ya foot te wana ezala partout. Ba foot ba tuté. Mais il y a ça destin. Et c'est l'homme sous ce destin et tant nzambe et ko kita msu na vie na e passe à la chemin na e. Voilà. Oui, Saratola. Pourquoi pourquoi yo okomi ko la guerre na héritier okomi ko trop par ya faire égola pourtant mon bali na yo il était là-bas on ko yemba azalaki kuna je sais pas ndozolo ba hein azalaki kuna na il faut que ça un peu reconnaissant moni na vie que ça la yo kaka mon bali na to comprendre sous donc okomi vraiment ko la guerre na héritier ko. Donc, on a trop parti à faire rigola, qu'est-ce qui se passe réellement? Déjà, pour la rectifier, comme sous question, c'est impossible de comparer faire rigola à la musicien tangi. Donc, si on a parti à faire, c'est qu'il faut que tout n'a une question que pourquoi entre faire et n'a fallu aux autres partir à faire. Il fallait que tout n'a pas de qui n'a expliqué mais malheureusement on a fait et a prompté à faire à Viennae. Ngape na na problème na bangote ngai na kosa la guerre na bangote. Nengo utolo ba fona za la reconnaissante non? Donc nga na kosa la guerre na bangote et sauf que bato ba la biso na yope oyebi ke bango bazwa temps na bango peut-être au sala ba émission kotinda batu plus de 50 émissions basaelanga bafinga Diego Milito Monique na répondre te ponga non na fingité non pe na répondre petit donc na pe na besoin na ngote plutôt je suis focalisé na boulot nanga ba besoin na ya mambakala beze baksa na ngwelo roté na ndule beze pe baksa na ngwelo roté na musana na biso oyo. Pour bato basala sala ba beza danger na boulot au ba na rien. Bato po basala ba beza danger na musique ba pe na rien. Bato peut-être basali musique sans base bazo évoluer. Donc e baksa na ngo rien. Donc ngai koloba na faire face, c'est impossible déjà. Il y a faire face na leader au tangi kombo, c'est pratiquement impossible. Mais n'a pas à faire ego là. Na zo pas à faire été. Vous comprendre. Nga na journaliste ndé utinga micro. Ngape na osaba analyse na nga, ils ont engagé kanga. Nathalie que non, mais faire ego la soto bito luka musicien moko o abeta na quartier la tena na wenge. Et pas à la meilleure chanteur. Et ça va faire. Donc azara yemoko. Donc tout ça ne peut pas yemoko. Donc s'il faut les loyo que so batu bazo nier to bazo dénigrer faire to ba finga faire ego là. Il faut na kota.
na kota parce que aza icône mboka na biso aza grand star mboka na biso tozane ka ye moko na baja wana aza na kati na ye na Pepe Kale aza na kati na ye na Carlito kati na ye aza na Debaba kati na ye aza na JB aza na Wera Koffi Olomide aza na batutu na kati affaire donc musicien ya bongo qualité wana to aneka ye moko et c'est normal so na moni batu moko boye baso solango bien te na nenga ki journalisme nga pe na oyaka pour na répondre mais na oyala nga ofinga mutute na oyala nga pe o critiquer mutute. En tout cas Sarah Tola na problème oyo ezo s'est passé entre yo Sarah Tola na mobile na Diego donc oza chroniqueuse oza journaliste ozo analyser nini pour na nyonso wana. Kosala analyse sur vie privée na biso ou bien si na vie na biso professionnelle en fait na ozo les gagnants so ba commentaire ma kamba bazolo ba na nyonso nde Diego Alongwe donc yo zo soutenir tozo mon affaire dans la vie batikala jamais on peut ça mutu chance na vie hein ba peut ça mutu chance te to mona ngo même na ba famille na biso hein emso lingo sali kama bo to lingi mobali mo boye ba famille mobimba baboyi mobali wana anelo côté mobali wana kuta omona na ana venir te po baba nzambe te mobali wana opeso nini mais lelo ulobi to mona boye akomi leo mutu munene famille nyonso ye ba pesi o raison donc c'est ça la vie na vie ba pesa mutu espace te et puis yana mission monta longwa na facilité ka surtout soza grand soza grand za na aura no pinde sala yana mission monta longwa facilement na orchestre mo boye alongwe ka na pete boye batiki ya kete so batiki op na pete boye wana aura te balongwa ka na ba difficulté ba leader ba patron ba orchestre ils aura difficile que ba pesa musicien chance à évoluer baya kande na kopesa musicien raison tanga monika évoluer atali ke on a rebondissé susté ajude ya mapapa pumbwe omona rande bayaka bakomi siko te wana mwana ngai bakomo beta tolo donc c'est comme ça avec nos artistes congolais. Sarah Tola nanga kina yeba mama yo za mwasi libala ko oza pena mwasi libala femme légitime ya papa Diego mais qu'est-ce qui se passe entre Yona Ndeko na Cynthia Kapashi tungi to yeba qu'est-ce qui se passe so que so c'est que ça la bien sérieux tena sekika po question ngoye mais il fallait pas en fait nga na ramwa boye déjà n'arrivera na vie ko ça ta guerre na chroniqueuse monte vous comprenez parce que na auto biso awa ke mambo ba ko sala ba guerre makambu ya osala ba buzz batebele ba sala ngo et futa bango pe loroté déjà yé aza concert et puis à cause de la seule chroniqueuse na banda o solane bien na téléphone donc s'il y a peut-être un problème yanga ako ya na ngamba mo na au phone to solo li yango c'est pas là na ba propos na été ya ba émission o ya sali moi trop na chaîne na e ponanga et tant yo manqué na chaîne ngape na yo manqué ka na chaîne o manqué na YouTube na ya peut manquer na YouTube donc et sinon à part ça j'ai aucun problème avec elle na sepela na ba propos na été et j'ai réglé ça et puis les kinango bon. OK sikoyo Sarah Tola tongi toyeba pour na orchestre ya mobile na yo comment ça se passe bozo répéter siko wapi ezo évoluer ndenge nini c'est comment kobeta masolo orchestre c'était maman kobeta te na lingi te kobeta te na lingi te to ya komema makala moto na mutu ndenge ba leader musu basalaka bana batu baronyo kwa ma concert nini boye ata prime bazwara te ata salaire bazwara te siko yebisanga Diego asala orchestre pour yé pas répéter ka histoire wana non toi na besoin orchestre te groupe d'accompagnement a Monique alinga beta musique a Monique alinga sala concert moko boye azana ba numéro ya batu na ye ba collaborateur na ye bazaka 6 personnes. Papa, allô, oui, toi, on a concert moi lundi, na 18h. Bon, tu répété dimanche, na parlé, ba RTL. C'est tout. Yaya, obi marana TV, nga mbongo, nga boy, nga boss, nga nani. Mais en vraie vie, na on normal, on aura mtapasi.
on opéra mutako senga lora biso. On comprendre. Donc Diego ngana koki jamais non ko tolérer Diego à ça la erreur wana ya kozwa orchestre pour que bana batata fin di boba mona salaire te pour yemo Diego azona la besoin bonga. Parce que yo mona leader obongité, mon salaire orchestre. Oso ça va vantar rebelle bana batu bana ka orchestre no ba souffrir. Ce n'est pas sérieux. Tant mieux ça la groupe d'accompagnement. Moi na wana ebi ke na betela Diego drum na ba concert mais sora azana mwa nzonzing ne mususu pa okende mais yo lingi na bato ba kende nzonzing te mozo futa pe bato te ngana o permettre Diego asala punda orchestre te po makoki ya futa bana bato wana chaque fin du mois ezana mte. Donc groupe d'accompagnement ndenge fali pour para na groupe d'accompagnement na e concert azwi mbongo akapesi bana bato ba prime. Soka nga betelo na studio fallait okangete parce que azana e engagé te pas fali azana e groupe d'accompagnement ça la groupe d'accompagnement na batu na donc ko ça la orchestre déjà batu faut ba bosana déjà répétition et ça la marastro so sali pour orchestre na yo Diego azana orchestre te Diego na minute azo travailler azana na studio peut-être soki abimisi maxi single na e nde au moins toye parce que kopesa ba jour à ba répétition pour na préparer comme sous ba production ba concert hein ba acoustique nde au moins programme on a so epesa mi toya au loba lisusu mais apparemment je réponds seulement parce que ça programme et pesa mobile nangai mais sinon je suis pas vraiment chargé au loba maramnae azana batunae azo travailler na bango azana Steve Kamwanga a travailler na chargé de communication nae azana Itachi azana batunae azana aza structuré na bureau nae mais sauf que question est na roi ko lupa ngote ndo moi na répondre. Qui est derrière vous, Sarah? Nzambe na likolo yende azana sima na biso liboso sima na mipandi na biso c'est Jésus Christ. À part ye toi na mutu mususte. Voilà, Boyoki, là je profite de remercier Maman Zozo, mère Yaba triplé, place aux Zabambote Bélé maman, na pesi mbote nanga na tati ngalapa, na pesi mbote nanga na Diego Milito, donc ba gros bisous, oh tout mon pasteur au pena soka teibiso, on se sentir pena que il faut na zonga pa nzambi. Est-ce que par rapport à ba vidéo désolé ka, pour na yo lilobani ko ekoloba. En fait mutanzamba te biso tuto abasumuki na ba pasteur na biso batuto abasumuki na makambo basali pasteur mukuna ezala vrai ezala faux ba pasteur nyonso basala mais obatama mais eloko eza pasi peut-être que na Congo batu bakoma plus kolinga ko saluer ba réputation ya batu que ko bomba ba dignité batu ngala mona ngolo ko l'attendre de la fin parce que bana ba koma na ba téléphone Android yoko peksa mwana te ba WhatsApp parce que mboka monde entier comme développé mais au monde lelo bana nyonso basa na vidéo wana na ba téléphone yebisanga mwana na o l'accès nzela nzambe ndeni pour yebiso un grand homme de Dieu de notre pays qui répond au nom de tel pasteur tel a sali vidéo boye au monde ateke mwana na mamnyosto te ya ekota été et puis de deux bazo te bana na biso nini na ba vidéo bazo bimisaka nga nazara contre bato ba filmanga ba plaisir na bango et nazara pe contre bato bazwara ba publier yango. Oso comprendre so sala mamuno ba sentiment na o cha caméra pourquoi aussi longtemps to ebi que téléphone ebungaka ba piratera ba code makambe bele mboka na biso ba koma olinga plus ba makamba bêtise nengo wana so batindeli ata yanga sikoyo au mona nenga internet eroinda donc bango plus balingi makamba bongo mais nde na lati nanga bien boy so batindeli photo nanga a publier yango te a publier ka so batindeli yanga ya mabe donc et lingi koloba que to salara prudente monde komi pe mabe on dirait to komi na biso pe na tanga suka parce que ba monsieur comme bima wana ba maladie tout ça nango oyo bo et comme obangisa batu moi makasi mais conseil na ko pesa na bande on a so ba journaliste bati ko sa ba analyse trop ya ba ko ya ba mama mutakala parce que za loko la bazo aggravisser eloko ngo ezo panza na sango ngo ezo tambola likamke komika sex tap tolembi mama ba sex tap ngap na nazara contre bata ba sex tap wana nazara pe contre na batu oyo ba publiera ba sex tap. OK, Sarah Tola,
Nengina loba guerre o ezo s'est passé entre biso ba chroniqueuse, ba journaliste na ba comédien. Un mois dur, Sarah Tola. Déjà yaka pasi yaka pasi ngala obenga na ngo guerre te. Ngala obenga ngo guerre te, mais ngai na ozwara à part ya la fille oyo ba uti ko violer. Nyonso wana eza pourquoi. Ceux qui ont comédie au sengi émission à boy. Tika. Parce que belé toromo yoka parce que ba te belé ba lingolo bela mambo te. Tango zalaka na eloko te ozala luka ba ya mbona ba émission. Nzamba sali o grâce to bichebe na bino simbi. Okomi mwa mutu po ba benga o ba ya mbona émission komi tout un problème. Ba msu ba senga ba $50, ba $30, msu sa sengo nzoto. C'est vrai. Ce que moi na batu neti yondo za boyebi que chaque fin du mois faut ba futa yo. Il faut que ça tombe sous 15 émissions, to 10 émissions. So batu to zo 5 émissions ba lingite na ba musicien bazo pesa yo te. Na ba comédien bazo pesa yo te donc ozo za chance te mais oyebi musano za poso sa musala. Et tinda ona nini so mutu mo alobi no so lingito sa na émission yaka na ona ndako. Yo ke na ndako ndenge komeli la fille. Kaka pona émission. Ngana oloba na ba journaliste makambo ça les ebele so ba comédien ba komi na bango fier totika na biso hein. Ah oui hein, totika na biso parce que boulot oyo comédien yo te kapé comédien wana tio cha micro o te neti ngande o chenga micro bo o te kapenga. Vous comprenez? Et ça va te ke mbongo ekota na chaîne atadi ngala pate eza penga pe na o te kama parce que tadi à cause na 10 abonnés ngape na 10 abonnés tom sou 10 abonnés tadi bango te baza pa nanga. Mais à travers yo nengo chenga mi comment di abonné wana ya tadi batalinga nazui na baxi ba relation ba komelinga tom super mutako benga Sarah Tola natala ki pa tadi zwa caméra na benga tadi te pona bise ke mutu mo atala nga na chaîne non hein a ti apenga caméra on se comprendre ndenge mo na ba comédien ba kope belé bango bazwa po bazwa ba kope uta na biso ba journaliste oyambiye ah nana poso pesa nga numéro comédien wana na linga ke trop poto pesa ba numéro au pesi oh ya ozwa kuna abenga penga talo balanga Sarah Tola merci hein numéro muto pesa ka tindelinga la boy na boy non biso to produire na ba comédien na ba musicien mais ba pesa biso respecter point so batu ba boy botika ndeyo ya minga boy otalama tomi yamba na biso to saka ba analyse to tchaka batu ba micro baladeur na banzela to ta ba succès ngona ba kistara ngo so ba osala ngonde nini bango nyonso ba fongoli ba chaîne ba théâtre tout ba fongola ba chaîne ba koma chronique komi chroniqueuse artiste comédienne siko biso musana biso poto vivre na ngondeni conseil pe na opesa na yo et surtout bino batu boya internet sika parce que bango pe na ba musicien na ba comédien ba koma pe ba complexé so zaka na moi combo l'internet ako calculer Sarah Tola bon to tourner net yo boy okyo benga mbama comédienne mo boye bana bo tourner a tourner non au sala na chaîne tindelanga na lien pardon on sa émission te vous comprenez peut-être grâce à émission na autom ça ngazwa relation moko boye linga pe sunge un jour na vie donc ba comédien na nenga mabete na solap na ba comédien na ba comédienne mais bokomo ke nango faux bokomo mona lora bokomi penda ba star ba grand star bolekina ba musicien bokoma penda likolo makasi mais bobo ça na ressource te po bokoma likolo ezaki ya caméra na micro nde komisa bino likolo lo msusi caméra na micro oyo nde komisa mutu likolo tango mona mutu akomi na se akomo sila akomo luka baluka biso pe ya luka bobenga ba journaliste na ngina sa conférence so ilelo ba beli biso omona mama Olive nenga vanda na ngwende na ye wana na pesi mbote mama Olive OLK initiative plus en tout cas merci pour na aide na onengo edara ba journaliste na ba comédien na ba tunyonso mama Olive nenga vanda wana po yeba ke comédienne mo azobela oyeba yeba ngondeni so biso bandi be mission ti so to bandi be mission to bandi makelele awa comédien bo azobela tadi ngala pake azu émission ngana ke na zu émission Flora ke oh mon apôtre aux akebelo mon atam sous 50 comédiennes basale émission ya mutu moko maman Olive oyo kangote ayo seku moi ça dadi di kambala ba uté ko benga na bi combien d'émissions na ba analyse biso ba journaliste to sali na ba analyse da biso to finga mama kamebele bele bima mais na ba analyse na biso nde sala ke batu bazo benga nga muta benga ngai Sarah pesa nga numéro moi si ya dadi di kambala
na na mbongo mais pona chambongo na fona sola na ye moko mwasi na ye na pesa numéro eza dit à quoi pona biso ka bazoba oya ba chroniquer to ça la bango ba émission ba eza ko ça la bango ba promotion est-ce que journaliste le so comme malade le ta dinga la parce que comme gravement malade comédien non ça la ba émission pour maman li va aider tout zo likama problème na biso ndeko na biso ba uto violé pour comme à niveau ekomeli c'est parce que micro na caméra là qui on a fait des analyses. Et il faut pas respecter biso, pas apprendre à respecter les journalistes. Et biso mon peu les journalistes, il faut se faire grand ou grande. Parce que biso n'est toi ba premier producteur, na ba musicien, na ba comédien, et ça biso ba journaliste. Mais toi ba musa to sala raté. Toi ba pesa ngo valeur té. En tout cas, na sepeli na question na suka makasi. Pour les journalistes et les musiciens, bazo minimiser boulot na biso. Bazo minimiser biso makasi tandis que biso to tekaba. Biso ne bina pour ngane na abo mutako tekanga zati. Ka miko na ngana caméra so na chebo na miteki. Na boki mabange belé na miteki. Mais au moins musicien te avanda bandolobela sur Sarah. Mais ngana on va na lobeli sur musicien batu babandi obenga. Pesa ngani numéro musicien ngo asali nini? Tu vois? Donc biso toi ba premier producteur na ya ba comédien na ya ba musicien. Oyo boya ngwa sali analyse avec contredire nga to bandi pe débat. Oui, Sarah, merci un mot de la fin pour ton comédien na suka émission na biso. En tout cas, merci na yo ndengo ya mbinga na plateau na yo. Merci na bato bazui chance ya otala pe émission na biso. Na pesi merci na Amelia Moeba, Montema Orlando Domingos le producteur. Lambert ite avandelinga ka wana na ebite penza directeur na pesi bambote mama bijou malanga la prêtresse na pesi bambote place azali na pesi mbote na héritier qui a bamote ma chérie o Jenny Beta l'industriel moi si a Pembe oncle Oscar Leta na Mushinda président Charles Tambwe na moni bongo Maman Michelina Azouka, la sponsor officielle de Sarah Tola TV. Un grand merci à toi, un grand merci à Fiston Bulldozer, Guy Roger Matondo, Batunia Stubolingaranga en tout cas. Napesibino merci. Merci à David Menga, mon caméraman. Merci à mon mari Diego Milito. Merci à Bagolois, Bagoloise, Bachinois, Chinoise. Un grand merci Nabino. Bana membre Karine Mokondi, Namoni Mère Fashion, Bambote na yo place aux Ali. Ma belle-mère depuis Londres. Un grand merci à toi. Bana Londres, Bana États-Unis, Paris, partout dans le monde. Bozobe Ngabiso bo soutenir artiste Nabino Diego Milito et Topesibino merci Mingi président Tati Mboko. Un grand merci à toi aussi. Ba famille Mboko Mobimba en tout cas un grand merci. Bana Kasavubu Balobi Mikolo Ekomi, je suis Kasavubu, je soutiens Diego Milito, je suis Ngiringoto, je soutiens Diego Milito en tout cas des communes wana bidonde boyebi idéologie et na ozala pe ngratité au Lobara Congo Mobimba de soutenir Diego Milito artiste Nabino et aza déjà na travail na studio kalamingite et bo peseka lito imoko hein oyo loba mpaka moko kaka ata 2 minutes boyoka et ça la bien et merci vraiment émission kitoko et na sepeli pe na ba question na yo zalara aboye ça musala na o bien kokanga manona ba musicien te ba robebi sa réputation na yo ba yo latisa yo identité impoli nde ba latisa Karine Mokondi elle est pour rien. Mais le lot Karine a la guerre à batebele ba inaye ba benga ka impoli eza identité na etenga pe na lati yango lelo moni micro na caméra on e bongisa vie na yo e sombelo lupango mutuka nyonso misien moko te autika lo sombe ya journaliste lupango te saranto la tuka nengo fingela nga batu en tout cas merci na pesi o moni parler au des niveaux ya yo jamais donc il a kisi ke na boulot na yo zo sala o chango sérieux au réussir na vie merci. Oui, merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision. To komi déjà na suka ya émission na biso na pesi bambote nanga na bino nyonso o bolandi biso lelo. Merci pe na Sarah Tola ndenge à répondre à l'invitation na biso na Top Media TV officiel. Bon, je vous remercie. De gros bisous à vous. C'en est fini pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci.